Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Na regretté na Marie Laure Mwaka. Nga na côté la makasi. C'est que y pas ça zozone nga na Canada wana. Ya ba na internet liboso Karine. Po ba ser na biso muso ba internet ba senta bango. Papa pe ba yebana. Ba et puis na ba age na bazo sente ba bota bana ba papa bazo yebana te ba bota kana ba papa na bino bendeni. Karine. Nani? Karine, Rafine Tumba. Na émission de Rafine mutapana na foyer ya m'inviter wa. Aba na foyer wapi? Auto sa vidéo mo. Omoni vidéo ça li ba vélo na pembeni na za wapi? Eza foyer. Omoni moni. Exact. Vélo pembeni. Ateli na po. Place ta la foyer moko na émission. Ala na foyer mayo fele, couro fele, ba comme so fele, collier fele. Na biloko e pa sabatu mitu, ba pesa kai. Fele bana ko be ko pesa même bonjour boye. Zozo wana. Tantine wana. Ya mbungi wana. Les chiens qui wana. Anobete kara. Mais anamona ki yaza star. Fele za star te. Mais moi na bota kene poto mo wale ya mbinga et puis ya mpende mulaibo ya lokolo mulaibo ngo. Atali na oyo atie poudre, oyo atie mascara, mais atene ka oyo apakola ke le côté Karine Mokonzi. Est-ce ayaka même kin? Na site ni na sala wana, ayaka kin. Pour ba Karine baba soldat na biso na ba to bunda na Kinshasa. Karine afinga oui, afinga batu na finga na kin. Afinga batu na poto kwa zozo musoso ya munene ya lokolo kilo ke nanzela mayo oyo nani soki Rafine Tumba ote Marie Laure Mwaka eloko esali ye omoni Canada Marie Laure Mwaka wana Canada mwaka bien te tolo mabe mwasi moko boye ti lelo ozaka ni mwana ni mobali epi na Canada nini agarde nini mwasi nyonso tabalaka. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Puis y a bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi seleng internet. Bonjour et bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission Tout sur donc une émission Tout sur la makambo, tout ça banalise, tout le bapi moi vérité mon roboy. Aujourd'hui je suis là avec le vieux Jerry Kobetox dans mon bal tout avec lui dans ce planète parce que banalise ça un peu bien analyse ça na ba vérité ya ko ta na ba famille about ata bo bengete akota na famille na bino. Donc je suis avec lui to meka ko sola mo muke makambo ya libala Karine Mokonzi comment ba na bo e bana ba chroniqueurs ba la raté ba za banduba mais nzamba sale mongolo azu mobile ne po abala e kaka ba journaliste internet sur na ba so télémélé sur abala te mingi ba so tonga e to bo on sait même pas si azo futa ba po casser a passer na ina o asalaki nda azo futa. Je suis là avec le vieux Jerry yene mto ameka kopé sa moi explication claire yene ameka ko expliquer biso po ya kota famille ba yeso ka lobi likam oso obligé ya ndima yango po ya lobaka vérité abakisa raté alongola raté. Je suis là ameka ko expliquer biso na bonjour. Bonjour na abonné nyonso ya Matika Songo TV et puis bonjour na ba vrai ya Jerry Kobetox. En tout cas vous comprendre nga voix za moi cassé et semaine au mobimba ba émission moi et pe na boye ezate tout ça là tout pona yango wana. Merci beaucoup Jerry Kobetox na bino yeyo 257 de la presse mobala litutu ya mbumanazolo mobala mwasi moko. Ah, mobala moi c'est mon kitoko wapi. Pour mon petit Jerry to mekano sono mamuke. Bato bela apparemment bazote balibala ya Karine Mokonzi.
y compris même Marie leur moi quand il pas au téléméla yango ake suma musika abengi ndeko Marie ya Karim Mokonzi na direct na zo sala po ameka ko sa analyse na ye souci na ezani problème ni ezani. Merci beaucoup na question, merci beaucoup na boutique Gloire Mbala non-stop, fashion non-stop, vraiment, swag non-stop, vraiment. Et si quand on a fait l'émission, merci na Chati Joyce, donc salon de coiffure Bongyo Bongyo, kaka na Bagata wana, donc Moni Karine Mokonzi, on a chaque fois, venez sur Wazeko Alobara, na discussion tabo sala, ce qu'on comprend de Moni nga kotika la opposante. Karine Mokonzi, bato ba yebi, nga zaka fanatique na yete. Nazaka pe ba charge na yete mais tant que comme na boilu ba jitunga faut te côté la quand même muninga leti nga pena eloko lelo pena na binda ko na za pena ko yaya liboso po Karine je ne passe pas aza leki na aza grande sœur nanga aza leki nanga do na za pena yaya ya Karine o Karine alandi ya impoli ya famille na bango na ofinga ba tout lelo na ofinga ba tout lelo ce n'est pas normal. Les autres on a passé ceux qui va présenter Mahabo Kilo moko boye fille à théâtre Mahabo Kilo moko boye fille internet o kaka na biso baluba uto o mukaji mubi ki mukaji to mukaji akusela to osoka déjà bazo ba de bongo et ngo bani ba ba ke o moi cité moi internet ça s'expose aka mais na il sera chaque fois ba Mahabo Kilo les tinga na na leki na na internet auta mon ponoté auta fraîchement ndakule na balisa na dodé mavumisa moto na Nzambe abala ina internet amona ina TV et puis atika sala ka sube émission te donc on comprend mais lelo tala moni libala eza dossier moko très sensible Karine Mokonzi lelo tanga zo bala na ba yini na ye na bato bolinga ke faut bo soutenir ye libala rêve ya mona mwasi nyonso atako to ba biso yo to linga na biso yete atako to ba biso to telemela ke pela makamso bande ko sala mais tant il s'agit ya libala comme boilu ba jitunga pona nini ko sala muninga bongo bazozo ba mama mikolo ba bande internet liboso na ye ba mama mikolo ba rata ba vie allez ba ye ko sala nini ba ye ko kota na makambu na ye ko kende ti plus loin ko benga obi ke internet le bata manique de John internet muta kufa kate saka ko sambwa na ba kao donc awa pena ko donc les églises té donc ko benga tina famille belle famille Karine Mokonzi yango des problèmes. Et bandaki na liboso na zozo mususu o amona kata sokola ta sokolite azaka mbungi kaka oh so ki peka o moi so ki peka pas ça la émission internet zozo wana kata vie wana et bandaki na ye asali ngana otanga communauté ero na fule ka ndembule za likolo makasi bu bato ba yebi ki peka ba yebi ke o na olo bana intel obi ke akenda ti ye mutali liboso bana makamona ko benga belle famille ya Karine. Il y a papa na biso nani Feli Tigre. Oyeba na lemba parce que ngana une information ba yeba na lemba na Feli. Feli abanda ko ben kopese même bonjour boye. Yezozo wana tantine wana ya mbungi wana les chiens qui wana anobete kara. Mais anamona ki yaza star, Feli yaza star te. Mais mwana batakene poto mo bale mbinga et puis ya mupende mulaibo ya lokolo mulaibo. Atali na oyo atie poudre oyo atie mascara mais atene ka oyo apakola ke le côté Karine Mokonzi abala na ye basala na ye te obengi famille na ye obani ko lobote mwana wana asala boye moi qui vous a dit que moi c'est agneau surtout il y a internet so ka kana ndaka libala et puis boye bisaka na moi c'est internet nini azo mobali aliaye akata mike aliaye et bazate zozo wana tantine wana ya poussière wana ake ko benga famille abanda biloko na ndeti e ko kene na tantine na biso za na Canada bike ngana kote la ke makasi na regretter na Marie lo mwaka ngana kote la ke makasi c'est que ye pas zozo nenga za na Canada wana ye bana internet liboso Karine est-ce que ayaka même kin na site ni na sala wana ayaka kin pour ba Karine baba soldat na biso na ba to bunda na Kinshasa Karine afinga oui afinga ba na finga na kin afinga bato na poto lokwa zozo mususu ya munene ya lokolo kilo ke nanzela mayo oyo nani soki Rafine Tumba ote yake finga la bato ake finga ba mission na poto kana ndo finga awa otambola pe na babandala zo finga eza ne mona biso na bangana leki bokechu ponga na ngana lo ba makamba politique ana Congo bokechu lo ba na Belgique et puis so tel na mukanda ba za Congolais te aya ko lo bela ko combat cash awa
mais nga na okama mari lor moko okeko yamba belle famille sœur na biso et puis sœur wana leka na émission na ayambi te c'est comme si yem tabenga ka luka abengi ayambi na émission sœur wana pa leka na émission c'est la plupart na ozo ngo siko sœur wana pena to ke na pena to ba bantu ndeko na zo bala yo pena ke leka émission pour on décortiquer ndeko na yo o tumba moi c'est ndeko na yo est-ce que ça normal est-ce qu'avant de connaître direct o mana boye ba match long te ba loboko waze kwa ba ndeko moya ba loboko waze kwa ya musika mwana papa kulutu kingandi ya kingandi parce que ngana onde to saboto botami mama moko ata papa moko te na zo na susino makasi mwana baba ndeko moni bo elobeta junior dawa mwana na famille même ngana kata famille na ngana na bato babundisanga yo poza na famille no babundisako donc c'est wana bomoni wana lobi pona ndeko ne feli c'est sa première diable ya liboso ya famille a Feli on dirait linga comme femme de nuit na ye moi c'est talent bongo ya koboka basé mon Karine Mokonzi moi ça li bon plat bongo et puis botate pour ba ser na biso mo so ba internet ba senta bango papa pe ba yebana et puis na ba age na bazo sente ba bota bana ba papa bazo yebana te ba bota na ba papa na bino bendeni tellement non niveau parce que bino bokyo kota likopa mo bo sangani non mususu oyi nga linga fiona te zoro mabiala na linga kata muketa kwa couleur ba pakoli ngola ana ba biloba ba mo bo ezanga tina yem dazo encourager ba biloko wana asala Karine lekeno na 6 ye papa bongo ya 65 ans muta sera ba te retourner disque azo na internet héros est-ce que ça normal asutu ke lango héros viens muta favoriser ba chroniqueur ebele ba comme ba PD zoro mabiala peda munene ongana oloba je pèse mes mots oh géri oh géri zoro mabiala PD ngam na lobi yango les news des stars zoro mabiala PD oh géri oyo lukanga bo carte électeur ba koma chilengi muko antombolo mwana chilengi muko aluntu oyo meka oleka kuna pena ko meka nan o meka ba to kange dernièrement na service renseignement tanga yekikindi obi ke ngane na zanga ko teke na gouvernement Congo obi ke yemta abimisa eloko oyo afinga papa Etienne Tshisekedi poupée asalaka na cercueil wana o bakosi bino eza ko papa Tshisekedi obi ke za zoro mabela mutasalango omonaki epe ongana yebi mama mwana ongana yesa bino tile lo moni ma vidéo mukune za mamba lukuta eza montage mutu ya mutu wana toyebi yango on eza after effect ba montage vidéo omoni mutu yebi montage ma peka oyo banda bouger bien te eza ba jeune bango batu basala toyebi bango bien mais ba zoro mabela wana yoni na ngona Karine Karine Mokonzi don te ngana lobi boyi Karine azala diabulu Karine azala satana azala mwana kazi ya satana akobala le 24 ba chinois ba maman autorité akobala naza porte-parole à Karine te naza nio et puis ero naza na lingwa na kotika na famille Karine te eza kwa lelo Clarisse Plasma ngabino na baleka basit so leki nanga ne Clarisse Plasma ndo bala so ba no teme na libala ne bomona njingumusha bila manjisha la bulumbu na kotika na mutakale le ba mama so tshela mwana pona baleki nanga eza ndemo pe na Karine Mokonzi lelo aza ser na biso rêve à moi sinon surtout za libala mais bongo bundisa libala ne pas et puis bolo baké a mesana ko leksa mibay na internet eza particularité na ye abima bongo Karine accepte mibay na nyo surtout na internet na bakabona pe eza problème te mabende soko yoki yo oh Karine abimaka na bana mikie moko boye Karine kuza azaka tina te soka lingi mobile ne alakisaka azala mona mkia azala mukola alakisaka e apesa bango devoir parce que bazozo ba les chiens que ba na internet kala ba na ba TV sera tourner disque ba cassette ba nini ba ben on A8 ay lelo ndi bazo sudi oyenge ngama kamboko leti mwana na Rafine Tumba wana to songa na sur Marie Laure Mwaka eloko sali omoni Canada Marie Laure Mwaka wana Canada mon bien te tout le mabe moi si beaucoup boye ti lelo zaka ni mwana ni mobile et puis na Canada nini agarder nini moi sinon c'est pas balaka ngana bi Marie Laure Mwaka lelo tenga na internet na kuti Marie Laure Mwaka internet za mambo bele ba omoni mangama pe bandaka na Canada mangama ezaka na Canada do atande ka ndemo na ya mo ça c'est pas l'exemple mobile na été sur internet nani boyo tanga gas miss air on émission nga tinatena émission tena bika moi moi ça munoko munene bobo tanga ko ke tanga émission nga abomani mobile na tu un peu dans yo et bon moi so ko tanga la émission nga pesa exemple za Grace Miss non c'est une chroniqueuse et puis Grace Miss za chroniqueuse ya what ya Brazzaville ya Congo te okuti maka Congo point
Grâce Mbisi aza congolaise aza ndeko aroga aza ndeko ya Dudu Kompa aza ndeko ya ba Ochombe Sassou aza congolaise na biso te boyeba te aza kwa Loris la congolaise sert nanga Loris la congolaise aza kwa sa villoise pala bango na rimo saka na veille de chat Congo te lingi bisangisa te ngo baba nyamulenge baba congolais bondimi Congo te lingi bisangisa sangisa ba wa to sangisa te vraiment te metolobika comment que y a pas de chroniqueuse o ayeba pe nana ka chroniqueuse grâce Mbisi la sexy te aza sous chroniqueuse te Tracy Melenga na Glody de siko ba bomela chaîne aza sous chroniqueuse te chaîne ekufa bato balonsa apane ba bomela chaîne ya Tracy ma Glody o mone bobo ma grâce Mbisi vi zozo likolo kilo c'est comme il y a pas de chroniqueuse à son mobile na ya boma mobile ni na boma ye za mwati baguta ye mo na TV alobani c'est le à déverger aloba na TV te aloba ye mo na TV te ye mo aloba na TV ni otala vidéo na te c'est le à déverger akena ko c'est la pa Hervé Makambo pa Hervé ala na sa chicha et puis moi bala na sa chicha bachelo diamba na chicha akokane kuti c'est normal peut-être pour ça le fait bon elongi ya mabena za na ko kuti te eza sincère belinga masanga te podo wane na linga masanga te grâce Mbisi moi ça baniki ta mwana na baniki ndumba na aja muke olinga kete c'est les unes bimana e batu ba bimana mon olinga na ondenya finga ba musicien moi ça finga musicien na côté na famille musicien vérité na loba bon il y a bon il fait rigola ko lota e grâce Mbisi bela munoko on fait rigola ko lota yo so ka linga olinga ka ndenge munoko ngai omoni mon tato respect na bana na manquer moi ne pas bayebaka mwasi na mwana botala grâce Mbisi botala mwana na fini mwana te mais botala mwana kitoko bébé Rachel elle est jolie donc je tozonga na mwana peut-être tozonga na mari la mwana non tu na profil na Facebook mwana mobile na mema boye na profil na Facebook aleki baba kitoko bien gérer ce mobile tozonga na mari la mwana peut-être azwa mwana e mwaka internet osaka pe na ba mwana mebele mwana ngo te mari la mwaka yo mo miyebi na pomba ko makasi te mari la mwaka nga bibo mari la mwaka pour te comprendre que azaka na problème na Karine Mokonzi et puis Marie Lo Moka banda régner na poto nga na lobango Marie Lo Moka banda anako mener bazozo misuso ba ya mikolo ba Canada oza différent na maman na biso azaka zera personne référence azaka différent na maman na biso 4 ans tara chroniqueuse mais différent il y a âge différence na maman na biso 4 ans il y a wana donc Marie Lo Moka abanane ko sala musala mais tant Karine a poto à l'équipe on a succès na poto parce que eza combat ya awa même pas un succès alors succès na mais Karine nga kuna chroniqueuse de bozo takana na poto na poto grâce Karine nani Karine Rafine Tumba na émission de Rafine mtabana na foyer ya m'inviter wapi na foyer wapi auto sa vidéo mo omoni vidéo sali ba velo na pembeni neza wapi eza foyer omoni ezaki velo pembeni ateli na po place tala foyer moko na yebisi yo aka na foyer mai ofele courant ofele makambo nyonso ofele kolia ofele na biloko epalusa bato mitu bapesaka ye na bakisi oyo ebebisa mutu bapesaka na foyer te Marie Lo Mwaka aza jija omoi bato mosusu bazaka mitema mabe ya kento lokwa mame mili wana Grèce baba ndenge moko mitema mabe ya kati botika mwana mwasa bato Karine Mokonzi abala papa Feli Tigre botika ye et puis bokanga pe libala na pété les 24 heures mbule beta et ça la nini boko tijengu to mikosola no mamki est-ce que ba makambo ezokoma oya fingi Karine oya zongi boy oya zongi boy est-ce que ça vraiment ba pokase oya zo futate na passé na ye na oya sali na Kinshasa puis na oya sali na poto wana pokase Karine mokoza boma mutu na internet te mon comportement ndenge te zela nanu Karine zela nanu ngai na finga Karine na TV ngai na finga Karine na TV so moninga yala nanga boni maza ko ba misusu te o finga na TV amoni ko boye na linga ki kuta finga kinga et puis tanga lobi bonga ko tina pe bato babeti yo et Karine yebi combien de vidéos nga na salela ye na lobi te ke le na ko ba charge mais so moi ngane na sala boye après libala so Karine na salela mo mabe na hotel emilai nga za garder du temps donc le lukato ça la bien mais Karine na mutu ya mabe ko bango te ko ba zozo muso ma milia kana na Grèce kuna amila ba diambe beleta Karine asola ka bena bata sala mutu boy sanga mutu atala kin Karine niveau fingama ba miniature na ba titre aokangisa pete dernièrement ba basi mo théâtre ba auto kangisa mutu ba auto bokela mutu maladi alikola miniature
batie bango na miniature babokeli mutu malade Karine azabokela mutu malade na internet pour la miniature et pourtant Karine azali kutu so amoni batu ba cameraman boya bandeko nanga na loba moi mwasi Karine ayebi internet oui ayebi internet le quoi biso ba yani pe to yebi internet et ça quoi bazozo wana te siko mabeli no Karine asala le loba pour ka sa futa asala ni aboma mutu na internet boye ça mutu ba tiana libulu na ne comporte que ko assister o Karine abomana ou bien peut-être que moi joue pour ya bali quand même eza zou eza mutema mabe pina ya sangana kindoki na kindoki pour le quoi bango botisa bango na mibali o obi ba chroniquer ze bele musu ba musu na oki sango ba bimana ba mibala ba mala bango talaka obi mobali mona mama leti o musu sonani mwana mwa sonani akena nzela tiriki o komone nani ata komone zo bo e ya ko komone egoya akena nzela tiriki mo te ta komone egoya abimana mobali mama na bango et puis azozwa mobali na ye soki badamsone ye mwana mwasi apesi so mibali na ye wana badamsone jo na ye po bakoma na mbongo ebele mobali na kompe pede mobali ne pa komi pede po baluka mbongo ya famille bakota nzela Belgique bakendaki wana zwa niveau obimina mobali mama na yo bobimi lisusu mobali moko na mobali na yo siko mpoka ya niveau wana ye azofinga papa Hervé mais mobali azobondela asala interview na papa Hervé zwa niveau mais mobile ne awa azobondela aisa Matika Songo na tout pardon ça interview na papa Hervé c'est fort Matika Songo boss net mbote no yango wana dans afinga patini susu azobondela et puis on les gawa puis la chaîne na bango j'ai des fois tu sais que chaîne na bango j'ai des fois soki mida la Taylor tant comme on est kima ngaba mona kwa na bango tanga komoni mida la Taylor moi si moi ya zozo abimana ba obi na ba orchestre nyoso et puis abimana ba musicien ya mulongo na maison mère atala ba 4 musiciens ba damsona on ngam na biso mida la Taylor mon pono boye pena voilà moi cité mon pono neni voilà moi cité imika donc ça dit que mon pono imika boye donc imika mon pono nganda ba soso marché combattant wenza mabata donc esangana pena na mwa mwasi moko ndumba munene et puis asenga mibali babutu na ka ye moko asenga mobali butu tonto s'il te plaît est-ce que tu peux me donner butu moko c'est que ça c'est quand tu dis ça c'est que c'est na boya d'abord au nom de Jésus tu vois fou ka tu ba uteba na Pamela ye un grand merci à la Gloire Mbala boutique donc soit non stop donc motebele maintenant okoko conseil nini na ba famille so ya Karine Mokonzi bazo mo maîtrise parce que c'est que bango bazara ndenge la Chine parce que yo ki ba rapport ça ba guerre bazonga beaucoup conseil bango tenga na yo la Chine ba maman autorité ba chinois ba chinoise bozana bino kimia omoni ke Karine ana succès pa lo bango page Facebook nyonso Felika kana Karine si malobe ezaki bosa mboka mopao totalaki ndenge papa na ye et mama na ye ndenge bakundaki ye présence ya fabrique ya nani ya Fally Ipupa ezalaki wana yango moni tobisaka ke mwana moko aleki bana ebele na valeur c'est Fally Ipupa ake kolanda matanga ya mama tina poto. Et puis je donne un grand merci à Soleil Wanga à comprendre alobi ke ba jeunesse mtu ando manipuler ngai na finga ndeko na ngai makamone za na quartier la tente 12 za na wenge ba ke na wenge musika Soleil Wanga et bon les chèques mususa to boye ko pese mbote c'est leo to boye ko pese mbote to tige ke kuna yo mtu vanda na bandala biso to ko na makelele tinga na venir Gombe makelele ba tonga stade Kamanyola bazozo mabele na venir na biso parce que c'est na kufi yo mtu kana bandala beke na boulanger ba pese ma po fele tondima yo vous comprenez ba tu ba finga ba tu mona misu bo bandala ngo pesa famille ya mama papa ya kokota ki Mario parce que pas ba fallait ça le pangu ya papa Faustin pas ba garçon le pangu ya papa bango et ça famille ya mama moi surtout habitué na relaxation ba preuve à l'appui boya comme général Kasongo internet boleka te mais conseil on peut ça la Chine vous avez venu au Kimia les 24 mois j'ai même à main couper libala école oui babela kele chibiku Karine wetu Karine wabamu mwana wa tatu mokonzi leki ya Guy Mokonzi
jiba yembaki mokonzi na batanini wana to aise soko bimate obunga bayemi déjà yaki mokonzi siko bango bayana bango lem soko bango ne bazana leti Marie Laure moka azaka jika famille na bango na famille monga yemta jika na famille monga yemta jika donc soka yena batata mo samba makulu to ba ba fandeli mais na Karim mongo so famille na bango baye baroye belé bazaka na poto vraiment siko bata bongo héros va dormir dans la chambre dit. Ok, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà, ceux qui ont rigoloba, en tout cas, les Congolais, na lo bango penato lo bango, mais ils ont mabé. Les commis, c'est un épisode de vendre na plateau. Au sera baliga, tout le monde c'est la vidéo qu'on met en Australie, et qu'on met en Inde, et qu'on met en Togo. Donc pourquoi on met ça la vidéo batu? Bolingi sou batu ba balaté. Donc diable a combattre liba la makasi diable on ça les aba zozo quoi ba qui peka ba zozo quoi ba Rafine Tumba ba Marie Laure mwaka. Maman songi leki ya maman songi taelanga likambo la mama page la mama taelanga likambo et bongo zoba ya zoro mabela papa monga zalo ko ba pakoli ngola les chèques Karim mon compte les 24 balles donc eza j'ai eu combien de temps t'a confirmé bino en tout cas ba tout boza la laisse ba chinois ba charge les guerriers de Karim mon compte pour Karim mon compte dans le monde entier c'est quand on fait comme Maliba la Karim na ko tika ngo timu ko tika ofinga so ba ofinga ya na yepena o ya landi ya impoli ya famille na bangonga elle on a ati na malika donc chaque jour on a ta likam merci beaucoup na Francis qui muluba cher mtabisa nga ko koma PDT ISS à $3000 azana kin abenga kinga merci beaucoup na Isaac Chibangu mwana ya papa Chibangu 11 match 11 mazembe merci beaucoup na salon bongio et puis merci beaucoup na boutique na biso Gloire Mbala juste na Balari on a 33 donc 33 on a donc fashion non stop donc fashion non stop boutique Gloire Mbala musika na biso lokola ngulu na misilima to beta gazon na donc to boye na biso Chine donc soko li Chine kele ba wana ba giba nani kene na Chine kuna donc talaka ada saninga lati donc merci beaucoup na Coco de Gama Coco donc Bambote Noé et puis félicitations parce qu'il faut trop féliciter donc numéro n'a plus 243 90 36 30 oh alinga finganga 90 36 30 165 oh alinga finganga benga na privé mais aïba que 2020 na exploité nyoso tout na ko fingo pe ya makasi merci beaucoup na famille Kamiende ndo ya papa bino yo so ba otala nga ba ka elengi tando ya papa biso star na biso famille pour nga na famille na ngata mutangongi ya zate nga na bi master ya famille na après na bimisa ba Darling Love ba Clarisse Plasma na komisa ne ba famille na nga star merci beaucoup na site oyo Matika Songo TV kas na ba internet sera moi mobile ça succès ba zozo mususu wana ba bundana ka na carré. Ok, un grand merci à mon caméraman. Ok, un grand merci à mon caméraman Coco Dema, vraiment merci beaucoup. Na Gloire Mba la boutique Swag non stop juste on a quoi ya Balariwana. Non, il y a le quartier aussi à Matika Songo Boss, non, il y a net aussi à Laetitia Kouya Barbie la patrona, Fanny Tumba, Lucas Jada la manager Nangamoko depuis la France, Bambote et Béli. Merci, à la prochaine. Abonnez-vous surtout à la chaîne Matika Songo. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a battu quelques belé. Il y a des gens au balinga qui te zonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Battu keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, zongi en direct de Matika Songo. Is good. Bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo.
zongisa elengi na internet